eza po ete parti wana ekokabwana te idps ekokabwana te bato neti bafisi moko wana nde baezeyaka besprit ya bato ndenge batelemeli dossier wana tokotelemela yango mpo ke mbuma ya mabe soki azali nde tokobengana idps ekokabwana te. Mbuma yango ya mabe bozoloba eza nani parce que toyoki bozobaka mbuma ya mabe eza nani? Mbuma ya mabe lokola Jean-Marc Kabunda atingi bato babeta fils mokoko tozolance message na chef de l'état akokana kotala likambo oyo fils mokoko ne peut pas être négligé na kati ya parti wana ntango fils mokoko azalaki komobilize bato Jean-Marc Kabunda azalaki ata na kitasa te. C'est un combattant de longue date, je le dis, à bongo te. Ya bato babukana, ya bato bakatana makolo pour la partie wana bafisi moko baza parmi. Olia kokende kobeta bato oyo bazwi éveiller esprit ya peuple congolais ou tango peuple congolais aza kolala fisi moko azotelema azoba makambo eza réel ou eza solo bino bozotelemela yango bozotinda bato bakende koboma ye. Peut-être babangaki koboma ye parce que ezalaki na kati ya parti soki ezalaki libanda likambo moko ya mabe okai kokomela ye ozomona bino babongo tokotolere yango te na kati ya idps. Bon soki azali parti kasi ntango tokobengana ye na idps nda okende akontinue na parti ne kuna idps eza ya Jean-Marc Kabunda te akuti yango akende kuna atikela biso parti biso to continuer na combat to continuer na lutte. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour la partie wana et aujourd'hui ça nous fait mal, ça nous fait vraiment mal quand on peut comprendre que makamwani esalemi Augustin Kabuye bazalaki wana sur place et puis bazotika makambo bongo esalema et puis na parti na lupango ya parti bazobeta mutu mosusu te bazobeta fisi mokoko na parti ya idps eza kokrashe na mémoire ya Etienne Tshisekedi. Bonjour et bienvenue dans votre émission préférée sur playboy.com avec votre humble servante Jolicia Sampi, la poupée Barbie de la presse en ligne. Autrement dit, la remontada de playboy.com. Je vous aime tellement beaucoup. Développez bonanga mingi ba conseil na bino ba remarque na bino et ça la kanga bien vraiment. En tout cas, là je fais directement mes gros bisous à ceux qu'on appelle de la nation Totombanda, sans oublier ceux qu'on appelle Pichu Mangaya, Boss Lady. Merci à toi, Herman Ampoyo, Marcus Ngangeli, l'étoile des images, toute l'équipe de Cléboa.com. Bisous Nabino partout, Bozali. Jolili Atala en charré à non. Allô, bonjour papa Faustin. Fagi comme matisation, hein, Zami. Bonjour. Boni papa Faustin. Ouais, bien ma soeur, je suis à Boni Binopé. Tout ça bien, papa Faustin. Papa Faustin, tu as dit que tu as ça l'émission. L'autre fois, tu as dit que la politique, tu as dit il faut répondre à ma cambo, c'est là qui n'a pas internet. Est-ce que tu peux savoir biso et ça ni n'a pas internet? Ouais, merci beaucoup. De partout. Problème les autres ne sont pas que là problème ils ont circulé dans les réseaux sociaux pour circuler avec la biso fils mokoko. C'est vraiment ils ont touché biso à la poto donc moyen que quand on a zomona ba comportement bongo ils ont fait des mawana na Kinshasa et puis bato batikali bazotika batenet ba fils mokoko wana des gens qui ont combattu pour l'IDPS oyo basala mosala ya makasi mpona parti ke bazokitisa ye ntina niveau wana babaki na kokaki kovanda pamba te ifalaki nabenga mpona koeveye aussi esprit ya quelque combattant oyo bakozala balali ko bino bomonaki acte wana selon bino bakombata kuna na poto bomonaki yango ndenge nini parce que fils mokoko tomeki osala na émission alobi akendaki kuna na siège kozwa bakorécupere bafoto na ye bakotisi na kati ya babenge na kati akoti akoti babandi kobeta ye na présence ya Augustin Kabuya. Ouais, vraiment merci beaucoup je dis ça IDPS eza parti moko ya pamba te na mboka na biso wana Congo. Peut-être bato misusu bakozala bazomona
combat UDPS à la légère. Kaka ndenge na uchi koloba, il y a des gens qui ont combattu pour l'UDPS ou va combattre pour la UDPS makasi. Alors, tant que tomoni yango, et ça dit biso pas surtout que bazolo ba ke ba Augustin Kabuya wana bazalaki, ils ont vraiment pas ceux qui bango de bato bako se comporter bon. Ozomona. Je lui dis à Tikana biso que fils mokoko eza mutu oyo bakoki ko traiter bongo te ata moke. Vous comprenez? Donc fils mokoko eza bato moko bakombata ya UDPS ya black te ya ezalaki soki papa Etienne alobi likambo soki papa Etienne alobi likambo nano esili te bafils mokoko wana baza na nzela bazotumba bapine. Vous comprenez? Fils mokoko aza l'homme mutu moko boye abanda makambo ya baterrain wana kala makambo ya bamarche wana kala. Et aujourd'hui ça nous fait mal, ça nous fait vraiment mal tant que tu veux comprendre que makambo wana esalemi Augustin Kabuya bazalaki wana sur place et puis bazotika makambo bongo esalema et puis na parti na lupango ya parti bazobeta mutu mosusu te bazobeta fils mokoko na parti ya UDPS eza kocrashe na mémoire ya Etienne Tshisekedi. Vraiment papa parce que tokaki mpe totomona baémission bandeko mosusu basali bainterview balobi babengani ye na parti aza esu moto ya UDPS te parce que makambo azosala apparemment ndenge ose comporte ondika aza moto alamuka. Est-ce que fils moko akozala moto alamuka? Batenisi bafils moko wana ce sont parmi des gens oyo bapesapesa babunda kopesa bambongo kala mpo badecevoir Etienne Tshisekedi esimba te. Ebongo ka lelo nde fils moko akokoma moto alamuka lamuka eloko oyo eza na avenir te nde place fils moko akokende. Fils moko abandi makambo ya UDPS kala UDPS ekomi na pouvoir après akende na muka mpo akende kokoma danser kuna to po akesalaka politique. Oui papa et puis toyoki ke balobi koto oyo parte kabwani ekomi bato ya UDPS oyo bazalaka na base oyo biso totebiki bazalaka na siège na bato mosusu bazalaka na coin na se ya nzete babi parte kabwani ekomi ya fils mokoko na ya pardon ya Jean-Marc Kabund ya bino bokakebekola bozwaki yango ndeni na eza par rapport ya wana te eza par rapport ya wana te eza par rapport ya wana te eza po ete parti wana ekokabwana te UDPS ekokabwana te bato neti bafils mokoko wana nde baezeyaka besprit ya bato ndenge batelemeli dossier wana tokotelemela yango mpo ke mbuma ya mabe soki azali nde tokobengana UDPS ekokabwana te. mbuma yango ya mabe oyo bozoloba ni eza nani parce que toyoki bozobaka mbuma ya mabe eza nani? Mbuma ya mabe lokola Jean-Marc Kabunda atingi bato babeta fils mokoko tozolance message na chef de l'État akokana kotala likambo oyo. Fils mokoko ne peut pas être négligé na kati ya parti wana. Tango fils mokoko azalaki komobilize bato Jean-Marc Kabunda azalaki ata na Kinshasa te. C'est un combattant de longue date, je le dis, omone bongo te. Ya bato babukana, ya bato bakatana makolo mpona parti wana bafils mokoko baza parmi. C'est bon, sikoyo ndini yango papa Faustin okoloba na makambo oyo tozomona yo peut-être na ndenge nazocomprendre c'est comme si makambo elekelaki fils mokoko esalaki yo bien te yango nomoni plus ozodefendre fils mokoko tandis que bato balobaki azobunga makambo azobunga kolobaloba tro akoma obunga azoloba esu makambo normal te. Fils mokoko azobunga te aza moto ya liboma te bafils mokoko wana nde babelelaka ntango président akendaki kosigner signature na Genève bango nde bato balobi fo aretire signature bafils mokoko nde ntango bamoni bagouverneur na banani babimaki na bato biloko ya batrésor bango nde bato batelemaki ezalaki kutu Jean-Marc Kabund te. Donc makambo wana esalaki biso mpasi makasi. J'espère que président akoyoka biso UDPS parti na biso ekopanzana te parce que déjà ngai semaine prochaine nazoya wana na King pour que toyeba moyen ya koaporte oyo ya biso mpe tokoki na koaporte. Je lisais UDPS ekokabwana te po Jean-Marc Kabundi alobi boye ou bien po Augustin Kabuya atiki babeta fils mokoko jamais UDPS ekotikalaka moko yango omoni bato tu oyo bakimaki bakomi kolinga bazonga UDPS ekoki kokabwanaka te ata jour moko. C'est bien bato baza mécontent tokoluka moyen to arranger pour que soit Jean-Marc Kabund lokola comme premier vice ya Assemblée nationale akende kuna
batikela biso parti biso continuer na combat continuer na lutte. Il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour la partie wana. Et alors biso au lieu de s'embrouiller, faut tout lancer message na chef de l'État pour biso tout parti toza na simanaye na batutu ba congolais nyonso toza na simanaye pour appuyer projet na ya 100 jours ndenge uti kosila tout yana aya na projet mususu sika toka na appuyer makambo kwende liboso au lieu kokende kobeta batu oyo bazwe veiller esprit ya peuple congolais ou tant que peuple congolais aza kolala fisi moko azotelema azoba makambo eza réel ou eza solo bino bozotelemela yango bozotinda bato bakende koboma ye peut-être babangaki koboma ye parce que ezalaki na kati ya parti soki ezalaki libanda likambo moko ya mabe okai kokomela ye ozomona bino babongo tokotolere yango te na kati ya idps tozolante message fort ngai nazozonga semaine prochaine nakoya wana mpona kosoutenir fils mokoko soki nazongi nazoya wana tokoluka moyen tokutana na chef de l'état tosolola na ye topesa baprojet na biso soki tomoni clair te biso mpe fo tobima na nzela toréclame démission ya Jean-Marc Kabunda tikela biso parti mpe toyoki ke Jean-Marc Kabunda asali parti bon soki azali parti kasi ntango tokobengana ye na idps nda okende akontinue na parti ne kuna idps eza ya Jean-Marc Kabunda te akuti yango idps wana ezalaki na bato ebele ye secrétaire ya liboso te bajacquemaine jabali bazalaki bavie mavungu bazalaki bato bazalaki wana bazalaki ebele ebongoka Jean-Marc. Mais bien, vous avez liberté d'expression, oui, oui, liberté d'expression, Tolobaki, bien sûr. Tolobaki, liberté, fils Mokoko, à lobby, mais yango wana créé makambo. Ngana pour encourager fils Mokoko. Je vais soutenir fils Mokoko. Ngai awa nazo kita semaine prochaine, Jolicia, Tokomona, na, Romona nenge toko développer. Toko tika ba bomele biso fils Mokoko te, et pas Jean-Marc Kabunda. Des droits ezali. Sikoyo oh makambo komi Jean-Marc osala makambo na ye bokomo telemela yango fils asala kuna babete finalement état de droit ngo ezawata non état de droit ezali ozomona te état de droit ezali il faut tout féliciter ma président de la république mokonzi na biso nyonso ya bacongolais nyonso ozala muluba ozala mokongo ozala moto ya bandundu ozala mongala ozala moswahili c'est président Félix oyo aza président na biso tout. Alors, biso tant toujours ba makambo ya état de droit ezali ekomi kokota déjà parce que nakala na régime ya sénateur Kabila okai komona makambo opposition ezoleka na TVT okai komona bamarche ezoleka na TVT kokende koyamba ndenge bakende koyamba monsieur Foyulu na aéroport bongo ezalaki te falaki balacrimogène falaki désordre état de droit ezoya. Alors fils Mokoko eza makambo moko tozolandela yango très bien tokolandela yango très bien moto moko takolekela biso na esprit état de droit ezali elobi te ke ndenge bato wana bapesi bango ba 10 000 francs ba 10 000 francs po babeta fils Mokoko état de droit ezali peza ya makasi parce qu'avec le président Faci état de droit ezali. D'accord papa Faustin merci na ba question non mais toto otanga pe ba commentaire par rapport à makambo ikomelaki ndeko na biso fils Mokoko ezana bato mosusu bayebise papa okoya kokufa pamba tika na yo makambo wana ezala ba mosusu kutu bayebise balobi FCC égale cash wana égale Jean-Marc Kabunda sikoyo makambo nyonso ozosala na ekosimba te parce que makambo nyonso Jean-Marc Kabunda azosala fils Mokoko c'est du cash FCC. Non, c'est pas ça. Fils Mokoko, je lui dis à fils Mokoko wana eza parmi bato babengana ye olela nkoi na nini na lupango wana na libete fils Mokoko wana akobanga te fils Mokoko akobanga komba te bomoni ebongo te ata ndenge na tali video moko wana azolela wana elelisi biso nyonso fils Mokoko aza moto ya black te ndenge atelemi wana aefeye esprit na biso place nini mabe ezalaki mpo tokana koatake yango biso to tokoatake mabe tozoatake source kala mingi te na kosala émission na yo na Kinshasa komona ndenge makambo ekochange tokoma semaine prochaine. J'espère que président kolanda message na biso makombata tokotelemela yango akondima te idps ezala diffusé parce que c'est ce qui fait la force ya président de la république. D'accord, merci beaucoup papa tokomokena suka mais avant de clôturer nazala mposo répondre na question na ngao tomonaki bautaki konome bagouverneur ya mboka mais tomonaki bagouverneur wana nyonso bainvitaki bango epa monsieur Kabila oyo aza le président sortant de la république tomonaki bainvitaki bango na kinga kati kuna donc c'était
un peu plus. likambo flow eza wana te bino nde bozomona yango flow na bato ya lamuka nde bazosiemisa yango na internet po ezala flow likambo flow eza te makambo to eza kaka normal le sénateur m Kabila a invité bagouverneur ayebisi bango ke il faut baluka moyen ya koede chef de l'état o entrant na mosala ce n'est pas biso tokoyamba bango chef de l'état koyamba bagouverneur ntango bakoinstalle bango baremise reprise ekosalia soki bakei kokutana na m Kabila c'est pas un problème c'est quoi congolais na motu na ye ateke ti sikoyo Kabila moto azodirige alors que c'est faux Moïse Katumbi bapeshe passeport c'est pas Kabila na régime ya Kabila Moïse akokai kozwa passeport na ye te akoka kokota Kongo te yo elitele annonce kazwa le 20 mai muyambo azalaki na prison batiki ye c'est pas Kabila régime ya Kabila moto ekangaki muyambo Diomi Frank Diongo bakangaki ye na prison c'est pas Kabila moto atikisi ye komona ine Diomi Ndongala bazalaki na prison batiki ye eske eza Kabila oyo kutu bauti koloba otango azalaki mondate makufa moto atikisi ezaka Kabila alors que Kabila moto akangaki ye ozomona donc eza badistraction tozala eveye totala liboso to atake makambo fo tolobela eza makambo te FCC baza majoritaire na parlement toyeba ndenge nini mpo kobouleverse biloko wana po te biloko baprépare te totika distraction ya fayulu na badanse na ye na balamuka na banini parce que eza na avenir te ozomona donc c'est ça leo eza important ce qui est très important eza mazoyebisa yo wana D'accord, merci pour parler beaucoup, de papa. pour parler de lamuka eza na espoir lisusu te eza eloko moko ese kofi eza kaka eloko moko ebandaki wana po eyambrie peuple congolais echambrie bacongolais oyo bazalaki un peu mwa makila pete oyo bazalaka na esprit liberté esi ememi bango na mopepe mais nous voyons clairement que c'est kofi parce que soki olandi badéclaration ya Moïse Katumbi na TV na France 24 ezalaki clair aza aligné moko te na fayulu ya vérité de dire mpo na ye alobi cour concessionnel esi confirmé M. Félix Tshisekedi comme président toleka na makambo mosusu olia badistraction ya bamete fayulu wana donc je disais vraiment merci beaucoup parce qu'à chaque fois oyo nazalaka na posa ya kopesa message oyambaka ngai nazopesa message fort na bacongolais bazala essaye parce que malgré UDPS eza na pouvoir me toyebi te makambo oyo bamajorité ya FCC bakozala bazoprépare na parlement kuna nde makambo mpo totala fils mokoko azolamwisa biso nde tozala essaye toyeba ndenge nini ya koatake source place mabe ezokoma parce que baza makabulu na baauguste kabulu wana bakozala esi bakie bakoti na loyenge kuna bazomela biliki bakotani ke UDPS tosala 37 ya koma mpona kokoma place tokomi wana fils mokoko epo bazala bazoeseye biso toyebaki oyo ya kosala mabe tolandaka ye mbangu mpo biso tokotika bamarshe te tokotika bafilme oyo te tokobalinete wana pouvoir tokokendela bato wana ntina suka ozomona message très fort eza ke ntango ngai nazozonga semaine prochaine soki eza na projet fils mokoko te tokolance marche moko ya soutien ya fils mokoko na ya kodevolone Jean-Marc Kabundi place aza wana akende akoma premier vice président ya assemblée nationale atikela biso parti tolingi baplace te na kati ya UDPS motema mabe wana oyo nakomi oyo ekomi wana ya kobetana wana etikala kozala te eza mopepe oyo Jean-Marc auti nango kalimi vraiment merci beaucoup Jolitia mpona appel na yo nabengi bodispose ta mpona koyamba ngai nazolance message ya suka na bandeko nyonso baza na poto France Belgique États-Unis Londres partout tozonga na mboka tokende kosoutenir chef de l'état Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi kala na uti kobozala tidika zokolo ye wana te azoya mbuta nyamwisi ye wana te alingi aya ti tokoyoka lobi Jean Pierre Bemba alingi aya tozobenga na bangwanda bokesu nde peut-être mpo aza na mokanda te akozala azobanga ke soki aya oya kokangama libela me baya bango nyonso kaka Kinshasa eza monene moto na moto bon aza na mokanda te soki aza na mokanda alakisa yango tomona yango aza na mokanda te ebela bato baolala na garage kuna na poto bazonga biso tu tozozonga biso to atoa na vie ya bien te tomoni ke tine efongwami tozonga tokende osala misala. D'accord, merci beaucoup papa Faustin. Ok, merci beaucoup. Ok.
En tout cas, bomoni bino moko kaka nde makambo ocholeka bandeko na biso ya poto bandeko na biso ya diaspora vraiment basepeli te na makambo ekomelaki ndeko na biso fils mokoko eza na mingi kutu bakomi mingi bakomi bamingi babengi basengi numero na ye mpona soutien eza na bato mosusu kutu baolobaka eza buzz azocreye bamakambo bongo te. Moi je étais sur place nazalaki sur place namoni makambo nyonso nde banda koleka namoni na ndenge parce que ere abengi biso bauti kobeta esko bazopekisa ye azokota na ndenge aye na ndenge musapi ebukanaki na ndenge bazobenda ye musapi wana na ndenge bakati bilamba azolela en tout cas makambo eza nango nga nazalaka na nga na milie nazwaka para mutu te boye na boye mais eza nelo mo eshoka ye nga surtout place abanda oloba lobi mama na nga akufa ere ayokaka ke bakanganga kaka mpona mambo ya UDPS na liboko na ye azalaka na libende kaka mpona makambo ya UDPS alobi Kabila le père bakangaka ye Kabila le fils bakangaka ye ekomi siko ere bazwi démocratie babanda koluka ekomi siko ke bakomi kobeta ye epa bato ye abandaki kodefendre depuis kala makambo oyo abandaki kodefendre kaka bato bazali na bao bakomi obeta ye en tout cas bolobaki mutu na état de droit ezali mutu na mutu aza na liberté akoloba oyo nyonso alingi donc tomonaki yango banda koloba makambo mais soki ekomi ntina niveau ya kobeta wana bandeko famille moko en tout cas nayebi te tozo appuye te ke bamakambo alobaka tozo appuye mpe bandeko te bacontinue kobeta mais soki eza likambo ya grave bongo il faut vraiment bakonzi ya mboka batalela biso eloba yango osalisa bakonzi ya mboka moto abeti match kuna mokonzi ya mboka moto arate mokonzi falungwa makambo ya bongo vraimen ya kokóma ntina niveau ya kobeta surtout ebongo bato mosusu baoloba nini baoseka. Merci beaucoup, nous voici déjà à la fin de notre émission. Wanezaki Ndekola biso moko abengaki Papa Faustin na epi so bo se rappeler les jours et c'est ça déjà émission une fois. Papa Faustin soki likambozo le kabenga please joli si ana lobelango malgré la zamu tika na lobelango nde bomona ki tobaki te to pesa epe aloba na mukaka ndinga misano loba aloba bino moko bomoni ka ndinga lobe makambo nyonso ye moko kuto abina za pasa bien te la poto la moko la zonga na ngana o soutenir mukonza mboka. Merci na babonné nyonso Clebo en tout cas pour continuer ko soutenir biso parce que biso pende tozana to memela bino ba message ya sûr to memela bino makambo bolukaka boyeba oyeleka na mboko se pasa na kin donc nde mambo tosala mpona bino tozana mpona bino makambo nyonso bolobaka bainsulte na bino baconseil na bino donc toza wana kaka mpona bino parce que towana choix te parce que sans bino vraiment mobulu. Merci à Herman Ampoyo mon cordon, merci à Marquis Ngangeli, sans oublier la boutique Mélanie Melko c'est sur l'avenue Kalembele numéro 226. C'est dans la commune de Lingouala. En tout cas, merci à tout le monde qui aime Jolicia Sampimo aussi, je vous aime beaucoup et restez branchés sur cleboa.com. Bisous à vous. Bye bye.